Mbote na bandi nyonso ya basi ya Congo News. C'est Betty Milka Kiemba. Bo s'abonner na chaîne na biso ya Sika. Basi ya Congo News. Et salami pona kotombola lokumu ya mwasi. Merci. Hello, c'est Grâce Mbezi la sexy. Je suis Thier. Basi ya Congo News. Donc voilà. Donc on a Basi ya Congo News. Donc voilà, je soutiens, je suis là, vraiment, mère force, baby. Aussi, banalo beaucoup, bisono surtout basi, tout ça, anime, tout le mango, likolo. Donc, soutien à moi, je soutiens et je regarde, je suis scotché avec Basi ya Congo News. Kitoko, makasi, tout na bango, likolo. Olo bape olo bini pona Congo ya basi. Ah, pona chaîne ya Congo ya basi. OK, biso basi. Donc toi la chaîne na biso ba mama fo to fula ngo to loba makamba kitoko po tala kaka. Voilà. Et ça bien. Merci. Basi ya Congo News. Voilà. Basi ya Congo News. Na adresse mail mo. Basi ya Congo kitoko mingi. Donc olo bini pona Basi ya Congo News. Basi ya Congo longoni ya mama Betty mosala ozo sala ozo pesa visibilité na ba mama ya Congo ozo valoriser biso ba mama ya Congo bongo mosala na yokanisi nzamba kotala ngoka ozo valoriser ba biso ba mama Mireille ozo valoriser ba mama ministre ba mama ba honorable mama Marie-Josée Ifo ozo valoriser ba mama Juna Fifi ozo valoriser moi nyonso ya Congo ni basi ya Congo ekendeka liboso mokako soa yayo ya mwana mama Betty kendeka liboso femme forte nyonso tout boza la sima mama Betty to soutenir Mbote na balandi nyonso ya Basi ya Congo News. Basi ya Congo News ezali émission na biso ya Sika esalami pona kotombola lokumu ya mwasi. Ngai wabino maman Betty Milka Kiemba nazali animatrice ya Basi ya Congo News en Suisse pe nazali mobundeli to militante pour les droits des femmes. Nazali pe motivatrice pour na leadership féminin. Na lingi na pe sabino rendez-vous pour na pokwa lelo tokutana na 21h à travers live 21h heure de Paris. Tokutana na live moko to solo la po to kweli likambu munene ana kati ya mboka Suisse to bungisi mama na biso Françoise na mboka Berne. Mama akufi na circonstance moko ya choc. Mama sali crise, mama sui choc, mama kufi na lisolo moko bandeko balingi ba témoigner, baye bavandaki na ye pene, baye bayebaki ye, baye bayebi circonstance ya liwa na ye. Mama azui ku ya mosinzo ya monene na moninga ya kolaki na ye, moninga avandaki na ye ndako moko, asali ye ku monene mama azui choc. Elongoli mama na bomoi. Yango ba mama oyo pe bandeko oyo bayebi ye, tolingi to kisabino ba voice tolingi to solo na bino bandeko o basengi ko témoigner bandimi ko témoigner pona ko yebisa biso circonstance aliwa pe lolenge nini esalamaki yango na pesi bino rendez-vous na page na biso na Facebook Basi ya Congo News na chaîne na biso ya YouTube Basi ya Congo News tokutana na 21h lelo à travers live bo partager annonce bo liker bo sensibiliser bad maman tous à la ebele na rendez-vous à lelo poto mekako tala ndenge nini tokoki ko s'organiser na circonstance ya liwa ya maman na biso Françoise oya tiki biso asali crise nazo ko inviter bino na live na pokwa lelo na 21h na page na biso ya Facebook pe na chaîne na biso ya YouTube tokozala en direct depuis la Suisse depuis Genève tokozala en direct pour na ko solo là. Merci pour l'attention na bino.